Il y a fait rigola. Banana toujours le colophile là-bas. Et ça bien. Je connais la culture et Mboka. Il faut te défendre cause. Jibe, les capécou na ba wengete, mais ba matsa ba na ba podium, ba présenter bango na public, bo soutenir Petsoyo, ana respect. Yemo pas bengalo ba respect. Mais à la veille à concerné à Marty tout le monde m'a emboleka. Abi ba vient na ro dimné ba na ro la tela na ba galon. Allez, les warriors à l'arnaque. À la ta écoute mais à l'arnaque. Pour ba arnaque ba viona. Ba dimna ba carrière na bango, ba boya jibe. Bah, j'ai un faux chanteur à la carrière. 6800. 6800, il y a 3000. 3000, on a à 4, il y a 2000. Il y a 800. Ata Sirigio, Basala Maria Tumba. Il y a Ouate Leki, Osagi na Salwana. Sans polémique, faire égale à Raymond Mouta, la défense arena. Gims Pazali. Gims Paza. Sans polémique, a poussé à 3 fois. Et puis, ils ont conseillé un mot événementiel et puis historique. Goua ma belle musique a fait rigolo la tisiko ça fait na ngwa na munora wata. Mais ce que yem taboto libino kodia wengele. Akobota biso kodia na configuration 2000 places. Olobi? Akobota la biso kodia na configuration 2000 places. Et puis na Sony oyebi ke ozuite mo bengi parent jour à publication. Mais na faire appel car na batou oyoyo ba linga ko minimiser. Procédure topé. N'enge fait rigolo a même la maram topé vente ba bien des okendelo. Voilà. Pour expliquer bango ra bateau bango ba bangaka. Dim ça pousse on deux fois. Mais faire rigolo na moins d'un mois déjà ils ont des sold out. Est-ce qu'on pousse ça? Et que date toi dans 40 000 cas. OK. Tout cas na 5 000 on est sur pour te battre un record. OK. Il y a Rui Cross na ba américain muso ba beta kuna. Na ba 50 100. Faut bon ba beta ba 40 ba 45 000. Biso bino bomoni wapi po bozo créer mo polémique ti lelo ikamba mwinda ya feri ya fali et héritier pardon na wera et ça libino ni te ngana lobi bo jalousie pour ma pesa mo héritier et lo nyo surtout tozoloba ezaka automona ngana rolo de l'eau est invisible te pour ngana za visible jalousie na bino ngwana te papa ba pesa mo héritier no pour na bino fa ba pesa ga nyo so feri zu wana mwana obiso to bokoli mwana obiso to à l'état. OK. Na tous les musiciens au beta kuna même pour na boy ba classer derrière Ferrego la webi pour la évolution ya ba billet évolution ya événement Ferrego la tika la sortie médiatique moko jusque là non en fait aleki na TF1 T aleki na Trace T mais 5 journaux où ils à la une ya France ba publier événement ya Ferrego là. Solo ya musique awa na Congo sur télévision to Solande Ndoulé to pena ko Solande Ndoulé. Merci na babone surtout ya Congo sur télévision, merci na balinga l'homme sans dans un concert motomo bo peto ya bilisumuté maboko pembe likambo na mototé awa to ko ba vérité rien que de vérité. Nous allons parler sur Ferrego là to ko lobela makamba Ferrego là to ko yeba lelo Ferrego là za wap. Ba fongola ki billetterie na bango. Tout le monde qui n'est pas à 4 jours, 25 000 places. Mais Nengenini, si les lots ont 40 000 places. Est-ce que il y a un autre là. Vraiment, l'émission, on est en compte de la polémique mingité. Pour l'émission, on est indépendant, faire rien que faire. Voilà, merci à tout le monde. Merci à le président Kachitodi Yoyo Cashman. Papa Yoyo, merci à Pirvi Petit Naya Sanoufungu Yabasan Fungule. Depuis Chicago, merci à l'assistance de Ismaël Poutine, mon frère propre que j'aime beaucoup. Là, je vois directement Elvis Yanfou. Voilà, il y a eu Angwana, Namoni Betty Mwamba, Hervé Bassitapen et Vanjo, Théa, et ça, la sur moi bien. Moi, tu vas me louer, Janssen Tumba, puis ça va n'y aller. C'est un rendez-vous comme on a dit. Nathan.
Voilà, merci à Bino. Tout ça, maintenant, à Watotolo là, na invité Nangaï na combo ya K20. L'homme c'est dans un corps sain. Un mot bien à K50. Pourquoi K20? K50. K20, ils ont nombre historique. C'est historique. Ils ont mieux placé pour nous expliquer un bateau, ils ont mieux placé pour bailler. Donc, ce n'est pas obligé de savoir. C'est que tu dois apprendre à K20. Il faut comme K21, K22, K20. Qui t'attend et m'a tâté. Bon, comme tu veux, hein, problème est ça la montée. Voilà. C'est bel et bien moi, K20, El Gladiator, le chic nice. Monsieur le parlait, enfin propre quand on dirait qu'il doit se bien la fala, si mignon, si gentil. Si propre que voilà, avec toute fierté, ma mère répondant, c'est à moi, c'est bien la fala. Les nice garçons propres, moi, na Wenge, il y a Tongo, descendant, il y a les anges adorables. Voilà. Ah, Wenge, la cousine la commande mate. Ah? Ta cousine la commande mate. Bah, question c'est pas na yo. Na nazara pona ya no la yo ebi. Tout ça la mangu mangu ça wa sauce. Annonce ça dans le bagne mission on a côté polémique te mo linga net ka o me manga mais. Na même la polémique te. Moi Google émission des ala. Et côté il faut ça différent papa. Sur le côté il y a une grande porte, il faut qu'on attend la fenêtre. Bah tu mets le soleil à pas parfait. Voilà. Oh lelo depuis au fond la billetterie ça fait déjà plus ou moins 3 semaines ou 1 mois. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout début, il y a une façon de faire là. Il y a un bateau qui est rappelé là. Après, il y a ceux qui sont en rapidité. Il y a déjà début qui est rapide. Après, Sima, le roi comprend que il y a un souka. Il y a bien un rosani. Il y a un soldat. Sans polémique, faire rigolo là, il y a la défense arena. Gims Pazali. Gims Paza. Sans polémique, a poussé 3 fois. Non, 2 fois. 2 fois. Bon, merci pour le rappel. A poussé 2 fois. Na sali nanga comparaison te, mais na faire appel car na batu. Oyoyo, ba linga ko minimiser. Pour se dire topé. Nenge faire rigolo, a même la maram, topé vente ba bien des okendele. Voilà. Pour expliquer ba ora bateau, bango ba bangaka. Dim ça poussé on 2 fois. Mais faire rigolo na moins d'un mois, déjà ils ont des sold out. Est-ce qu'on pousse ça? Et que toi dans 40 000 cas. Tout cas, na 5 000 on est sur pour te battre un record. Il y a Rui Cross, na ba américain muso ba beta kuna, na ba 50 100. Faut ba beta ba 40 ba 45 000. Biso ce que to ya, to say no sold out. Il y a configuration normale. Après ba bâtir biso 5 000 wana pour biso peut ça la record. Et ça le coup mi africain. Et ça le coup africain. Et ça le coup mi ya musique ya Congo te. Mais alors, ceux qui to bito lo ba benga biso ba soni ba benga biso ba complexer ba orgueil. Il faut tout loba. Les a fierté rumba. Surtout qu'elle fait rigola à sa procureur, à sa moutazo mais rumba congolaise au bon port. Donc il faut te féliciter surtout ma kasa kenda ko sangana tena batu moboy. À ça l'appel te ba filmer pour tout monde que ba filmer personnel Michael Jackson, ba filmer faire rigola Michael Jackson pour passer moins pifo et attirer attention. Ton a Best Arim, ton a Beyoncé, ton a Jegamen. Non non non. Ka faire rigola yemoko. A bengi pe wera son taper ses mwinda. A ela wera son tabate. Aya kolia na ndako mama Sylvie ma patate. Po batu ba mona ke aza en relation malam na faire rigola. Public peut il faut y a pas za bien na bien na ye. Na mona kabino bo bebisa ke mission ta ba tunyo question a surtout bino ba gola. Nazo pesa nazo kota na ba piste o batu misu ba zoa pour ba réaliser o faire rigola o réaliser la facilité siko. Monde ti par exemple Fanjo. Voilà. Ça no cas. Question na ngeza. Naza pena poser. Vous a poser. Question na ngeza par rapport à faire. Na ku na boti mamba de. Tes exemples ba piste nazo pesa ces exemples te. Et ces exemples na pesa. Si on m'a baby no moni wapi. O bozo créer la polémique ti lelo likamba mwinda ya faire. Ya fali et héritier pardon na wera. Et ça libino nini. Te ngana lobi bo. Jalousie pour ma pesa ngo héritier. Et lo nyo surtout tozo loba ezaka automona. Ngana rolo de l'eau est invisible te pour ngana za visible. Jalousie na bino ngwana te. O ba pesa ngo héritier no pour na bino fa ba pesa ga nyo so faire. Zu wana mwana obiso to bokoli. Mwana obiso to à l'état. Goua ma belle musique a fait rigola ti siko ça vient na ngwa na munora wata. Mais ce que yemu ta botoli bino kodia wengele. Akobota biso kodia na configuration 2000 places. Olobi akobota la biso kodia na configuration 2000 places. Et puis na Sony oyebi ke ozuite mo bengi parent jour à publication. Pardon? Oyebi ko ozuite mais dimi pe parent na bino aya a représentant signaler au bulletin oyebi ke ça un échec. Ah. Vérité zoite. Mais à soi quitter
Nous avons 6500 plein. 6000, ils ont 6800. 6800, oui. 6800, il y a 3000. 3000, on a à 4, il y a 2000. Alors, ata Sirijo basala Maria Tumba ya wate leki wasaki na salwana. Comprenez mon émotion. Te voilà. Tozo pesa ba exemple na nyonso to mona. Mutu to akokota na kokota ya italinga ite. Oyo goya eya. Tozo pesa ka exemple. Po o basala rafere elekela biso mutu te. Voilà. Po ani ya biso elekela bango mutu. Il faut pas comprendre ndenge bango bayaka. Ndepe biso to bimela. Donc eza bongo donc. Concert wana ekozala succès moko total ekozala réussite total. Et puis eza concert moko événementiel et puis historique. OK. Na tous les musiciens au babeta kuna. Même pour na boy ba classer derrière Ferrego là webi. Pour la évolution ya ba billet. Évolution ya événement. Ferrego là tika la sortie médiatique moko te jusque là. Non en fait Aleki na TF1 T, aleki na Trace T, mais 5 journaux où ils sont à la une de France. Bah publier événement et faire rigoler. Aussi longtemps à saké pas en azobeta. Ils ont que biso pour ton pays francophone. Ils ont talent. Ils ont talent aux années. Ils ont que linganga chéri yozo lingte. Ils ont pena rumba. Nani ango e nani oya yibi bolingwa. Shida ibula. Donc ils ont rumba, ils ont originalité. Où est la musique na biso, où représente la biso, le autre que na podium to telemi, na ba différentes nationalités. Tant baloba, DRC, to bimi maman rumba, la rumba congolaise. Batanga elo msoute la rumba congolaise. So balobio Nigeria, au mona mama bimi afrobeat, mangu. So batangi South Africa, au mona mama bimi amapiano. Muna mutuna ba style na isko faire ego la pena à ko représenter la rumba congolaise. L'originalité na ngo. Héritier K20. Tali pena concert héritier. Sur 10, on peut faire héritier combien? Oui, puis professeur Sozara Zoba Nanchiki. So apeso 0. Akoma tala kolara 0 munene. Azui 10 atien na CM kie. Voilà qui ça au grandeur buzengyo yo zali na grandeur échec au sali. Ah donc pour na yo peut faire héritier combien? Faire Weranson aza papa mala moi motema munene. Omoni mwana taza koluna. Omona parana ya zo défendre ekaka. Moi, na tazana mabe parents na boire raité. Bana quartier ba ro livrer mes parents te parents rolandeti na suka. Wera son Nathalie ah eloko ko couvrir sonio ezaka ke pona za parents. Na ndimi buzo ba neso malgré moi na oyo makambo salanga na vie mais na ndimi quand même ko ya ko yoka soni na ye sur place. Parce que même wera son ndazawana c'est un grand stratège ya musique ndezara. Ça ndima kya ya ebe ke cheke zanango mandima kya ya po atalika moi na ngai. Pour mutu fallait ba tie poids eza ferité. Pour faire amitia poids et moko. Faire azada ba oyo baza ba intégralité na ba oyo bazali bato oya créa. Armée oya créa ba Gaulois na ba gladiateur. Bato basala azala oya zalelo. Yé pas sala biso to koma o biso to komi lelo. Donc Gaulois gladiateur aza exclusivité ya faire. Faire azala exclusivité ya mutu te a pesa poids. Bref année akenda na ngambo faire abotama na braza. Abana carrière ne wapi. Mais ba mission musuto mona il fallait ba wera ba matsa bana ba podium ba jibe ba leka pe kuna ba wengete mais ba matsa bana ba podium ba présenter bango na public bo soutenir petio ana respect yemo pa benga lo ba respect mais à la veille ya concerné à Marty to mona mamboleka abi ba vient na ro dimne ba na ro la tela ba galon allez les warriors à l'arnaque à la ta écoute mais à l'arnaque pour ba arnaque ba viona ba dimna ba carrière na bango ba boya jibe ba jibe za faux chanteur na carrière te évangélique na carrière mais faire rigolo ba tika lo PC lumière wana te pour mona mwana nzambe il a appelé pour accomplir de grandes choses yenda zana pena katsa bana ya Israël mai pour ba luka nzela ya Kana akenda zola bango 12 commandements ya présenter la bango 10 commandements za présenter la bango donc faire rigolo azala donc yenda zana il est appelé à accomplir de grandes choses. Donc c'est tout à fait normal. Makambo ba lumière wana donc ça pena 0 sur 10 ndena dessin image Shrek. Donc 0 sur 10 pena bungu tout la munena vert. Ou wata salaki. Prestation ya na scène héritier désordre total. Désordre total. Tant mutaye déjà yemba a comment présenter bad. C'est qu'à Monique il n'est pas à l'auteur. Soirée wana il n'était pas à l'auteur ya Royemba. Pour l'homme c'est Zaranini, peut-être artiste azaki émotionné.
yango mona boyaki koyemba yembaki trop te non ozala émotionné na configuration il y a 6800 places mais yo beto on a 2000 places est-ce que vous allez émotionner de okabola osali bibiel ya munene bongo yo vous allez émotionner tete émotion eyaka omoni eloko lukaki osala osali yango au-delà na oyo imaginaki nde pesa émotion moi kobanga wana omona artiste asali moi kolemba esali mo ba frisson akoyemba bien te omoni ezaka ke wera son babakisi ina suka ekomi wera soni donc eza pasi mettre kolongola soni wana mais na regretter makasi po papa aza papa bana nyonso tout Fabregas abetaki fala tia poids mais tomonaki poids moko tatiaki Fabregas politique il y a 2.2 mesures nde ezosala bien te po efane tomoni Fabregas aza na batube ebela na batube mondial abeta bayamado abeti barobonzele mais héritier wata tomoni na soirée samedi akoki obeta ta tube na ye moko te po ebika na tube succès te akomi obeta na ye bagénérique ya kala ya maison mère le roi yepa kobani Thomas Louwaka musique congolaise je connais les wenge olelo bataka je connais la team wata ya koma je connais les wenge nde alakisaki pende album na eza na échec aboyo beta banzembo ne mingi abeti mingi ka ya maison mère donc abeti la banzembo afere na kati abeti banzembo ya babinombe baby black abeti banzembo ya ba vina biso surtout baleka na wenge maison mère. Voilà, merci à votre attention. Comment commence na suka question mo yelinga ina tuna yo aux êtes d'accord na sortie médiatique ya Idi Badiata bakuluna ba mo pesa conseil ça va soki kuluna no ba rééduquer te mais yemo ka mi rééduquer banzo ya kopesa ba conseil à la contre ya oyo ya tina ba basala te na tuni mamba bakuluna te na bi sortie médiatique ya Idi Badiata. Badiata c'est un colonaire ex-affaire na quartier latin c'est un colonaire c'est un assassin. Idi Badiata et leur asala era eza tentative de meurtre. Ah bon? Au-delà ya wana asala sous tentative de viol et pas de danseuse na bango. Oh, danseuse likola podium ba caméraman bazo filmer osio lingi danseuse roi nyoka linga melamutu le roi en action il y a film pornographique ba beti action osio lingi mwana bato banzo lembanga soki ku DG Polo andimata ko lekali boso caméra te boni boni akoma na niveau wana. OK. Yango mona DG Polo depuis histoire ba DG orchestre ba namuto leki DG Polo azate sans exception ayaka te alo eza ko makamba à propos tenité eza pona batu nyonto ba makamba na ba ke eza vrai aloba te soki asataka na bana ndako ole musu balinga babuka babunga ligne éditoriale ou soit lem so balinga baloba o ezaka bosolo Elvis yanfo ataka déjà mona aya agangela loko la parent nyonso ta gangela mwana yo mona ya ataka muto orchestre mususu ataka mutu te mais ce que ba DG musu bakenda au-delà ya musala na bango olongwe na mikanda okomiti na pornographique olongwe na mikanda to okomiti na assassinat wana sous DGT c'est que ozongela o mélangeaka côté oza DG et mo sala ba makamoko bando sala kala mais alobi alingi soute ba finga sko bino bo sa pour yo ko linga te soki patron na yo kutu muta futaka yo muta komisa oyo zalelo atelemisa bana nyoto yo temisi ku mutu te atelemisa ba impoli ba mal éduqué ba mal élevé ko bana mombaya Alexis Wesse Aidor Bev na mwana wana deme batema boy abi banda lelo désormais faut bando kumisa bato tunde boku misanga na ngisu bato ba finga raté lobi nango bakemba mo baleki babi ko faire la libata c'est que ton ba si c'est qu'il bossa caméra ba ki abi ale petit à l'arnaque comme d'habitude allez boire arnaquer bango lis allez yonde sko le ko faire voir biso ke mamozo beza vrai eza batindaki non batindaki mwena saba nani mwena saba et mwena saba oh viens zorat ntolo munene lo mwena saba za nganga mobo ya Nigeria pour personne qui se forme la ma belle na ntolo lo mwena saba sangana na sac à main na e ba démarrer wera banzo finga wera à l'occasion de rien il paraît Vincent et mora bengaki yango aleki aolenga asa mona ndasa communication azolenga ponko ya bengaki siko makamwana biso to lobango te il faut mwana wana sankara de kuta o alobake muto akota nzela wera na ofinga eti lelo efanja kota na nzela wera akoka koloba ta ite akoka ta ko sotenda sotara bina tena loketo na muto nzeli kako bakangi singa akoka sala ngote biso pe te répondre te
défendre ye à défendre oya jet set te wana eza wenge maison mère biso to ba gaulois ba wera sonic baya ye pe il fait partie ya ba wera sonic aya à défendre wera na ba calomnie ba sale siko. Voilà, comme nous sommes dans sous émission K20, j'ai aimé vraiment la présence de vous dans le plateau d'Angalé. Ouais, merci. Ni nous recolons pas abonner nous sur la Congo Source Télévision. Congo Source Télévision, tale lenga borozongo. Nanga mwana ba finga, biso finga te, tu as ba argument solide, ba argument vrai. Au même pouvoir ban chiko biso to sala. Un niveau bagage intellectuel to arango. Donc beaucoup continuer ko s'abonner, beau liker, beau partager, beau sala biso confiance et resala bien. Donc casquette toi de ça nga ko banga na hote, RP bosika pene, to zana ba moto ne belé quand des ala. Elvis Aya pour Mr Poutine. Et je te salue. Merci pour l'invitation, mon vieux monde malom qui nous plus de 250 familles en Kinshasa. Faux classe. Bato belé ba tout na soki faux classe ngo la nini eza hôtel. Eza na ora ki monza place a robunga te. Non le entre croisement ya ki mwenza na bongolo. So komi wana au mona pancarte mo eza wana ezo diriger déjà place ezali. Fin de l'année yango tozo poussana jika nyonso tout. Tokabolite Goloa Wangila na milimo bato ba mona na raté. Bino tout na faux classe pour réserver déjà ba appartement na bino beaucoup zala vraiment flatté, beaucoup zala vraiment bien gardé puis bien sécurisé. Merci la bagola tout baningara biso DG Polo na Robeta 7 DG Polo Bernardo Presse des Amunda na moni yanga ba ya visa ponda jeunesse zamba ba pire petit ya vient na bango 42 ans na bossa libinoté Yannick Kainga le Wakanda de la monnaie visible j'étais sali Randy Mandeke, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est dit de Tokyo, Gal de Tokyo, Umaga de Tokyo, et Gigi mon business. Je vous salue. Non, a bilingue la joie, la carte à Paris, allez, big up. Rebot Travel. Numéro, il y a téléphone. Voilà, 081 61 777 07. 081 61 777 07. Wanande bourgeois. Donc, on a CPLI, na K20, à Benga, numéro, et pour ça, la bien. Et tout bazan a besoin de Dubaï na $950 ya pamba au quai Dubaï na ba séjour na hôtel na yo contacter Rebot Travel to memo na Dubaï na $950 ya pamba donc aux a billet aux a visa plus assurance et puis aux a ba séjour na yo na katia Dubaï contacter l'homme sur na numéro o eza awana se au kokumata Dubaï na $950 ya pamba Rebot Travel et yo ko sepeli sabatu na Kinshasa. Allez, ciao.